ma tondo mingi bandeko balandi toyebi ke bozwami lisusu ebele liboso ya poste ya téléviseur na bino pona kozela bongo émission na bino bomo mesano baindo bolamuka tango mosusu titre émission ko kamwisaka bozaya bolamuka boza kotala betando na bino kasi balobi baindo bolamuka bo tikala scotché liboso ya téléviseur na bino bokoyeba tina nini basengaka na baindo bolamuka bomo mesano lelo toyambi invité na biso ya mokolo na mokolo Neso Nyanzila fumukusu kia munzana mpanda na ngola liebo mai ya source ndenge to meseni koloba papa nkusu mbote mbote mingi ndeko na biso ndombele longo pe na bandeko balandi baso baye bozwami na bandako na bino po ya bolandi biso na ngonga oyo te pe na babisika ya mosala wapi boza kolanda biso liboso ya bitande ike na bino lokola pe bongo mbote mingi na Loilondo croyant africain moteti ndika pe baye baso bamibengaka ba héros dans l'ombre soki bakolinga ngonga mosusu botanga bango bakombo ekozala esengo mingi na bino moko matondo baindo bolamuka lelo ufumukusu boye bolamusa baindo na lolenge nini maloba omboka bino matondo mingi batata bamama bandeko baindo balamuka eza lokola olobi na moto bima na poshi ya moto me moto wana oyo ozobimisa na kati ya poshi soki bakia kofuye na poshi ya moto wana bakokuta ye te na poshi mpenza ake kovanda kasi eza lolenge ya kolobela ete mayele mpe makanisi na yo bakangi yango nde wana elimbelami te bakangi yo na molimo babombi yo na kati ya poshi ya motu wana donc elingi koloba ovandeli na kati ya lokuta ya motu wana kobima na poshi elingi koloba kobima na lokuta lokola mpe bongo koloba na bayindo ete balamuka elingi koloba bayindo miso eza ya kofungwama bazotala kasi bazomona te wana nde baza na poni bazotambola okanisa baza na bomoi nzoka baza ya kokufa bazotambola na se ya bandoto baza bibembe na bibembe ka nde bazotambolaka wana bao baza ya kolamuka bazomona bibembe ezotambola bazomona bato baa na pomi boyebi eloko babenga bindotila mwana moko alalaki alamuki atamboli nazali na pongi ti atamboli wana bomoni mpenza ye atamboli aza nde na se ya bindotila aza na pongi nde wana eloko toza kovivre bayindo na baloposo mosusu baloposo wana baza ya kolamuka bazomona bayindo bazotambola me baza na se ya bindotila bayindo bazotambola yango wana biso sikoyo tozosala mosala ya kokende koningisaka bango balongwa na se ya bindotila na se ya bindotila elingi koloba moto mwendo makambo ebele oyo yandimela ezalaka nango bongo te eza makambo ya lokuta yango wana omoni lelo tokolobela mwa mingi phénomène ya embrouillement oyo baye kosala ete mondele abimisi zabolo oyo babengi satan kasi satan ngo aza na ye te satan ngo aza na ye te me babimisi ye bati ye wana lokola satan soki ye mondele asali likambo ya mabe na bongo nisika emonana ete ezali ye nde asali bango babimisi ete ezali satan nde asali na bongo moto mwendo akokaka komona lisusu kote mabe eyelaka te kasi atalaka kote oyoyo mabe eza nango te donc motu moko asali nde mabe kote wana te satan wana aza na ye te ye aza kotala na ngambo wana ya satan invisible alors que mabe ebimeli na kati ya visibilité
yango wana tolingaki lelo tomeka kosolola nanu na makambo etali phénomène ndoki, phénomène bana ndoki, phénomène baboti ya ndoki. Ezali phénomène moko ebandi depuis époque coloniale. Soki tokoki tozwa yango kobanda esclavagisme ti na époque coloniale, mindele bazalaki na ezaleli nini na bamboka bakobanda kende kotia ngenge bo bayebi ngenge te poison na basource ya mai. Ntango bato bazokende komela bamai wana bato bazokufa, e soki bato bazokufa bango baza koatribue siko liwa wana na bakulutu babimi suki ya pembe. Mpona koloba ete bato bazoboma ezali bakulutu nde bazoboma bato wana bazokufa po baza na suki ya pembe. Nde bongo naissance ya phénomène ndoki. Alors lokola ezali te moto wana yebi neki ndoki yango te, bakomenase ye po andima na makasi, lokola kowangana nde bongo babimisi expression ndoki andimaka te, awangana kaka. Bamosusu bakoloba papa nkusu siko na bongo tondima teke ndoki azali. Nga nalobi ndoki oyo bato bazokanisa ndoki wana aza te, me ndoki oyo bato bazokanisa te nde azali. Elingi koloba boye na eteni wana ezosenga bozindo ya bososoli makasi mpona bato, kasi mpona fasilite bango bososoli wana nalobi kaka balambeli yo biloko ya kitoko oza kolia. Ntango olie biloko ya kitoko na mesa oyoki yango elengi, mbala mosusu obwaki ata sende te ata mokuwa te, mpo ezalaki na mokuwa te, ezalaki na sende te. Soki ezalaki biloko ya supu omeli na supu olemboli na sani otiki ate eloko te. Elingi koloba biloko nyonso oliaki ezalaki ya kitoko. Kasi mwa ngonga moko libumu ebaluki oke kobwaka salite. Salite wana oke kosala na songo inene ebimeli wapi kaka na biloko ya kitoko utolia na mesa. Elingi koloba te na biloko ozalaki kolia ezalaki biloko ezalaki malamu na mabe nango. Lolenge wana mokila modimo evandi na milimo ya malamu na milimo ya mabe. Yango sikoyo milimo wana ya malamu na ya mabe ezali kosala mosala nango kolandela basentiment oyo eza na bato na maloba oyo bato baza koloba. Ezali sujet oyo tokozwa yango na mbala ya nsima mpo tolimbola lolenge kani milimo wana ezali koagir. Mais mpona kofacilite lisusu lelo mwa moke na pusa compréhension mwa mosika nde ntina bokomona te milimo wana ezali koagir mingi na maloba mpe na basentiment ya bato. Alors plus que beaucoup appauvrir bato, c'est plus que milimo mabe ekozala mingi pene na bato wana, pamba te bato bakobanda koloba mingi maloba mabe, bakozala na basentiment ya mabe, yango ekosala ke bakobanda kokomande mingi milimo ya mabe ekende kosala bato mabe na esika oyo bakomande milimo ya malamu. Esika bato baza na kimia, esika abondance ezali, esika kozwa ya mingi ezali, nde bongo bakotindaka makanisi ya malamu eza na bato, sentiment ya malamu eza na bato, nde bongo milimo ya malamu ekokende mpe kosala bolamu. Nde bongo nazongi lisusu mpona koloba te na ntango wana bakomaki kokanga bandoki ezalaki na basysteme bazalaki kosala baye mpo bamelisa bato mai, bakotia mungwa na mai wana yo komela. Bayebaki bayebi sel anglais, mutu akosala eloko wana akosala ndenge nini, kopo na kopo azwi liboke ya mungwa batiendaki sa na sani, kaka na sani yango na mopanzi batie sel anglais pulukanti, webi pulukanti sel anglais.
sikoyo ntango aza kozwa moko azozwa kote mungu ezali me ye ayebi mutu ne nini apointe oyo akokanga kendoki. Donc soki mai wana elekisi oyo libungu se koza ndoki bolokola azozwila kaka na sani kaka moko wana nsima nango soki ekomi na tour ya moto oyo apointe azwi kote sel anglais ezali azwi quantité ya sel anglais atie na sikoyo na kopo ya mutu wana mutu wana lera komela kala mingi te yare ya somo akowanga na ndenge nini mpo bato nyonso bameli mai ya mungu baza kozwila kaka na sani kaka moko to na recipient moko me nzoka ye ayebi ke mutu wana ndenge ti libumu ezoleka ye bapiege ye mpe sikoyo azokamwa ndenge nini baninga nyonso bameli na ye mai wana mabumu eleki te sikoyo na tour na ye libumu eleki sikoyo azokomi tuna aza ndoki ndenge nini babakisi eleki aza ndoki inconscient parce que okozala ndoki ozala inconscient ezalaka te. Alors na ntango wana biloko wana nde ye kobota makasi méfiance ya bagene mpo basalaki yango mpo bagene base méfie na bakulutu bateka bakulutu na bango epa mindele. Sikoyo ntango kokolandela évolution mokili ndenge tozokende mindele bayebi ke baesprit ya mayele eza kobotama sikoyo na ngambo ya bayindo. Alors mpo na yango bana oyo bakobotama na baperiode telema bakozala mayele mingi ifale kobebisa bana wana na phénomène ndeki. Alors mayele ya bana ekomi sikoyo mayele ya kindoki. Alors fo bobwaka bana wana mingi bazala na balabala barate éducation ndenge wana sikoyo na kati ya mangomba oyo bakeli bango moko mindele oyo bozobenga lelo groupe oyo biso tobengaka groupe ya sommeil parce que ezolalisa pongi l'église ya sommeil nde bato baye na phénomène wana bana ndoki baboti ndoki bana ndoki na baboti ndoki somo babimisi molimo deuxième monde nde wana ekomi sikoyo baeglise ebandi kokanga bana wana bandoki. En réalité bana wana baza bandoki te, bana wana baza bandoki te, me bana wana bakomi kondima kindoki na nini na menace bazosala bango na ndenge bazotortire bango nde bana wana bakomi kondima kindoki. Babimisi phénomène wana po bana wana bazala encadré te babwakama mingi na balabala. Moi bo considérer ba valeur o bana na babotami na yango ezali te parce que mutakolandela bizalelio baye nango azate lokola balala kalalaka na balabala. Donc bambrouiller génération autozali lelo et baby likolo phénomène ndoki yango na tokende siko na ba étape malembe démonstration malembe pona nini ekomi boye mwana oyo mbala mususu atikaki na ndako do libala liboso ekufi mwana wana tikali mama oyo a remplacé na libala parce que ayebi bien que héritier premier héritier ya biloko ya tata ezali mwana wana. Alors mbala mususu mwana wana ko azana no mwana muke asalaka zongo ike na se apongi phénomène wana ya kosuba mingi na butu ye moko pe mbala mususu ye mwasi yango akola bongo epa na bango me komi na tour ya mwana wana mbala mususu pa azwi ezaleli ya tata pa azalaka bongo me komi na tour ya mwana mwasi ya bandi nazomona mwana o clair te masuba oyo mwana oyo aza nango eza ya normal te fo ezala suba kalera abimaka na butu abimi ake koloka e azwi lisolo wana ake nango epa paster ayebi ke mwana mwasi oyo aza vrai cliente parce que asungaka bien il faut akolisa eloko wana
po bango baya kosala cérémonie ya délivrance na ndako wana po mbongo ebima. Alors mwana wana bakokanga ye ndoki akowangana na ye, mais po mwana wana ndima ekokoma tokotia yo pine, bakobeta mwana wana ya kosakana te, tanto bakolinga batumba ye mwana na somo andimi makambo ya yebi te mpe abandi kokosa bolokaka ndenge nini tokendeke na deuxième monde. Mais ntango kotuna ye deuxième monde yango bokendeke kuna eza ndenge nini tobinaka tosalaka. Deuxième monde, troisième monde, quatrième monde, ye mwana wana mpona nini alobeli yango na lingala te, alobeli yango kaka na français deuxième monde. Mais parce que eza biloko elobamaka na baeglise, eza biloko elobamaka na baeglise ke non fo ezala makambo ya deuxième monde. Premier monde eza wapi, deuxième monde eza wapi? Na monde spirituel na monde physique wapi précédé moninga? Est-ce que liboso nzambe azalaka musuni sima komi molimo, ou bien nzambe azalaka molimo sima komi musuni? Nzambe akelaka liboso bato musuni to akelaka ba esprit. Même na Bible na bango batanga ba bi akelaki liboso ba ange, mais ba ange bazaki ba esprit. C'est que monde spirituel ezalaki liboso ya monde physique. Alors premier na deuxième ekozala sikoyo nini? Deuxième ce qui s'il faut bolo la deuxième monde ekozala monde physique, ndeko ekozala deuxième monde. Ah oui, parce que premier monde est un monde spirituel. Deuxième monde est un monde physique. Au moins que l'objet loko yebite à kokango nango. Dans le monde physique, dans le monde spirituel, on peut précéder qui kozala. Si le monde spirituel parce que ba ange mutu bazala. Et là qu'on y a so bakela qui ba lobi que loko ezala na physique, ezala ki liboso na kaka matani c'est spirituel. Même les lots bandeko bazola na télévision. Télévision ezalaka liboso na molimo. Si mande ba concrétiser yango na mosu. Yango na balobi tout ce qui est matériel. Eza ko refléter spirituel. Eza émanation esprit. Et outi na molimo pone ya. Makambo yo zotanga na kaye ya mutu. Ezali makanisi nda komi wana ya mwana komi. C'est comme ça que na deuxième monde. Les bakende na premier monde, bakende na deuxième monde. Pour ba ibine loko bazolo bate. Alors phénomène wana basali yango pona ebakisa lisusu ba malédiction. Parce que bana wana lero bakobima na barabara bakomi d'abord bakobanda ko regretter et puis baza bana baraté éducation bakadre bangote. Et bokota la majorité ya bana wana baza bana ya kobokwama. Bana ya kobokwama tata leki aye na ndako bakokosela ye kapesi bana na ndako kindoki awangana na ye te. Lisusu plus grave komona eza nini? Mama oyo aboti mwana ne ya mobali, mwana wana aboti mba mususu ye moko kaka, mama che liki yake mwana wana kosabisa ye. Mama teka na ba bijou po mwana tanga, ateka na bilamba, mama tambusa ndunda ondima te, ateka makala banda kende kosomba bakoni musika po abokola mwana wana. Na motema mwana kola salisa ye, mwana pa koli nzambe asungi ye, mwana tangi kelasi asilisi azwi mosala mwa malamu, bazofute mwa malamu, mama pa sepeli mwasi mobali mwana na ya bala mwasi abali mwasi ekomi na ndako mangomba oyo ka bazokende kota kako. Mama wana lokola basi badengi mingi osiko ekoma kala bazako kenda bandako banganga po bakendo kangisa mabala ekufa te. Siko bakoma kokende kotika mabala pa ba pasteur nde mama wana siko ake kotika libala ne pa pasteur asambelelaka nde pasteur siko asengi mobali na ye pa ya kuna po bazala bango mibale kuna. Mama ya mobali oyo ayoka pasi mpona mwana na ye, soki aye alobi ke papa nayokela yo pasi
osombela nga te elamba te ngambo epai ya mwasi ya mwana na ye mama no namonaka clair te bakangi mama wana ndoki ayaka lisusu na ndako te me bobosani eloko moko mama na soki ake na baregret na ye mosala ya mwana na ye kokufa parce que mama wana ti abokolaki mwana na ye ti azalaki konyokwama soki azalaki na ndoki mbela nyokwama mpona mwana wana te mbela lia ye mbela lia ye na lie ye te mwana komi kosala mwana longwe mwana ya mama wana akomi mwana ya mwasi wana na famille ya mwasi na église yo église yo pasteur oyo oza koyebisa ke baboya mama ya mobali kasi yo poza ndoki yo nde pire ndoki numéro 1 parce que ozoboma bachance ya mwana mobali wana phénomène wana alors siko esali nini boza koembrouye piste batindiki sida na terrain sida ezosala rage me bapaster babongoli yango eza sida normal te sida ya kindoki ekomi sida ya kindoki te ye wana sida azobela eza normal te eza ya kindoki me siko soki ezalaki sida ya kindoki ndenge nini mundele atindi baevangeliste awa te baya kodelivre basidatike me asali kisi kuna epai na ye retroviro po ya kokalme sida po basideyen bakufaka noki te bawumelaka nango me soki ezalaki effet moko mystique mystérieux me mbele bangaki batinda banga batinda baevangeliste bawutaka kuna baya kosala badesenvoûtement na badelivrance me po ani babimisi kisi bahopito ezotraite bato moto azobela bato bazolia mabe biloko ya mabe soko olia yango epesaka maladi me balingi te eyebanake biloko ya mabe bato bazolia nde ezopesa maladi bambrouye eza bana bandoki bato bazoloka bato nde lolenge wana sikoyo komona moto azobela ote eza kindoki mais maladie eza effet scientifique soki oke na nini na hôpital eloko ya liboso bakosala eza nini bolimbisi ntango kokoma batie yo thermomètre te batala température batali yo tension mais nsima nango bakopréleve baéchantillon ekende na laboratoire mpo bayemba eloko nini ezotungisa yo mais mpo na nini bazwi baintercesseur na baintercesseuse te batieti baplace wana eza na bato ebele bakufi mpo na nini baboyi komeme na hôpital bakende na église kuna na hôpital badocteur baza kokoka kocomprendre te phénomène oyo ke bakisi mosusu mpe ekotaka awa eleki te na contrôle normal ya OCC bakisi mosusu eza bakisi oyo esi ebebi mais mfumu bolimbisi tokata bino moke mais eza na bamédecin mosusu bakoma mpe kotinda eloko nde nangi naloba yango wana place okoma na motuna olingo otuna maladi oyo eza spirituel eza na niveau na biso te bokendela koluka bapasterna ya nde place wana na limbola wana sikoyo ye munganga eloko nini eza koambrouye ye ntango asali ordonnance ye asalaka kisi te asali ordonnance bapesi bake kosomba kisi baye nango bapesi mutu wana kisi oyo munganga aza sur ke kosilisa maladi mamoni eta ya mutu wana échange estce baminganga bazwaka kisi oyo etikali batinda yango na laboratoire bakende koteste yango soki eza en bon état ou bien kisi eza ya kobeba garantie nini ezali na date d'expiration soki ezali kaka mutu abetaka yango kobeta
osomona parce que eza na bakisi mosusu ekotaka awa ekoti nini période nango esi eleka eza kisi périmé mais bazwi lisusu babeti bakache bachanger badate d'expiration omoni eza na bato mosusu mpe bakanga bango na bamakambo wana mais sika akokende balobeli yango ni na radio ni na télévision et afuti bambongo babimisi ye bino bokanisi bapharmacie ya mike oyo basali oyo soki moto akuti esika babwaki kisi akolokota moto akende otya na pharmacie na ye atekisama sikoyo soki yo basaleli ordonnance oke na pharmacie ya ndenge wana oke kosomba kisi wana donc omoni maladi eza makasi sikoyo munganga nesika amona nanu ke non malamu tokende otalisa kisi oyo parce que kisi oyo kaka oyo ebikisaka ndenge nini lelo kisi oyo eyesi maladi grave munganga azoyebisa yo kende na église et puis akotinda na église oyo asambelaka po ekoma lelo na badocteur bakoma bango mpe bapasteur sikoyo yo tuna ye yo yekolaka na ekole kuna oyekolaka kosambela yo yekolaka munganga bato mosusu bazokabola bafamille ekomi susu na badocteur nga nazomona clair te makambo oyo ezali fo ezalaki ndoki ekoti na kati mais alors que docteur eloko akokaki koloba soki aremarke eloko abongo par exemple bapesi bakisi malamu ndenge nalobi bo soki batalisi kisi wana na laboratoire bamoni yango na balabo eza spécialisé bamoni ke no kisi eza malamu c'est que ça dit effet spirituel mais effet spirituel ezalaka nini na etamboleli ya motu est ce que balakelaki yo mabe ete ezosala bo mais kaka ovérifie na bomoi na yo soki balakelaki yo mabe dans le cas contraire kende les deux familles bavanda botata na bomama mpo balobela yo badesenvoûte yo omoni mais awa phénomène au sorcier oyo bozomona bana batondeli na babalabala ekomi maladi etikali lisusu maladi scientifique te maladi ekomi maladi ya kindoki eza mawa parce que soki olie fufu adiata bombe soki ozolia bapoussière ya makayabu mozolia maladi ozolia maladi mutu akovivre na santé ya malamu mais soki mutu azolia eloko ya mabe mais mutu wana kokoma maladi soki même oloni ndunda na engrais chimique soki engrais wana esili te na ndunda eza poison na nzoto ya mutu na tuni dioxine oyo ezalaka na bamaki eza effet spirituel to eza effet scientifique eza scientifique mais soki mutu abeli dioxine wana to diarrhée rouge awa eza bandoki arrêt cardiaque parce que bato bazomela bamai ya pio moi makasi azomela mai ya pio bamiscle ya motema eza kose contracté lobi kuna provoqué arrêt cardiaque bato bazolia biloko ezopesa bango graisse mingi graisse wana ezokende koréduire bavaisseau sanguin ezokoma mike moyen motema efonctionne malamu eza te ntango nyonso blocage ya motema ekozala sali arrêt cardiaque soki etouche na poumon ekoprovoke makila ebima na zolo yo kakaka eza nkosi kibota babetie kibota na dikosi na nani fumu bokolimbisa moke mais bana wana bazwaka ntango ya kopesa témoignage c'est vrai bolobi bakilaka bango babetaka bango mais bana wana baza koyeba na ba moyen ya communication bongo so tozongi moke tokopesa bino ngonga mokonzi phénomène oyo to lecture oyo bible sali mabe auteur nango Lucifer pe kije nango enfer lifelo bolamu auteur nango nzambe to Yahweh biso nyonso toyebi ye mtasali likolo na se et puis kije nango paradis wana na foi ya nani po ba foi ya mutu na mutu soko tuni
otuni bato musu akoye biso yawe te bamusu balobaka eza ala bamususu mpona masolo mosusu mpe tolanda bandeko bamusulman bavoa ke ala ye wana kaka yawe yango esali ke toloba ndenge wana bongo babudiste siko babengaka mpe ala babengaka mpe yawe te soki olobake babengaka yawe bato ya bible lobaki bato ya bible babengaka yawe me koloba teke mokili mobimba ebengaka yawe parce que bakoko na biso bayebaki kombo ya yawe te tozosala émission mpona koéclaire bato soki musulman alobaki ke yawe ye wana ala aza le seul musulman oyo andimaki yawe nde le père créateur wana fo tiaka ngo na mutu parce que jamais kokende pa bamusulman babelelaka yawe bango babelelaka ala eza kaka mpona koembrouye carte nde balobaka ke yawe ye wana ala mais awa toza mpona koéclaire bato mpona kolamusa makanisi ya bato soki okoloba makambo ya yawe lobake selon Bible parce que même na Yahweh yango est-ce que ça Yahweh est-ce que ça Jéhovah est-ce que ça Yahvé parce que ça dit Y H W H et comment mina ba consonne soko lingi oko continuer na yo mais loba nzambe ya Bible mais tango bana wana baza ko pesa bango moko témoignage bazo kende plus loin tant sou ya ko loba makambo yo basalaka na butu et puis plus grave tango baza ko benga na bango kimi eza ko kota na ba foyer baza pe ko pindola biloko babimisi biloko bana wana bakunda bana ya popi oyo nyonso basuki nyonso sima pe omoni libota ekangola to koloba nini na oza koleka te tata libote kangolama na lingi na mona témoignage ya libote kangolama mais na bashena bango eza koleka na lobi o wana ezali mascarade biloko bana wana bazolongola oza mopanzi sango parce que oza koleka wana na etando mikenga nebisaki bino makambo nazoloba bobenga bano ya bandoki o bano babengana bango wana na babalabala baza bandoki tambusa micro botuna bango bana wana bandima biloko wana nyonso oyo balongola ya biloko lokutati mususu touti kozala na ye eza na tata moko lelo na mwasi na ye bakabwani kaka likolo biloko wana babengi mwana wana baye kobombisa tata wana décamètre babombisi ye décamètre tata wana na ceinture na ye ezalaki na valise mwana wana na ndenge bamenace abimisi ceinture wana nguma oyo babendelaka bambongo abimisi décamètre wana mesure bamesiraka nango bibembe na bango baliaka metango navandisi mwana wana na bandi kotuna ye na malembe nyonso ti natuni ye ondimaka kindoki ndenge nini bangai bakatanga machete bana wana bazokosa majorité bazokosa sous pression yo kondima lelo ke soki mutu bamenace mingi omona balobi te oza na kindoki ya inconscience omiyebaka te est-ce que ça possible bato ebele lelo bakomi kosala ke soki aloti ndoto apumbuki na ndoto ye moko amikalifie ndoki mpona nini église deyasi balobi ke soki oloti ndoto opumbuki oza ndoki mais ye moko pasteur soki aloti yango akoka koloba na bandimi na ye te ke ngai nalotaki ndoto na opumbuki likolo ozomona mpona nini mutu nyonso alotaka ndoto ya kopumbuka likolo mutu nyonso alotaka ndoto ya koglisse mutu nyonso nalobi bien sans exception mpona nini ezali effet spirituel soki mikolo wana eza mikolo na yo ya komata étoile na yo emati chance na yo emati okolota bandoto opumbuki likolo ozokende likolo ezaki ndoki te est-ce que bino bamikolo bolotaka bandoto teke okei kosala zongo ike na ndoto e omoni ke mbala mosusu mpo lingi obanda pongi ekatani yo moko omoni penake we riske awa mbele na bebisi matela me na mwana moke soki esalemi ekomi nini kindoki mari de nuit phénomène mari de nuit nzoto esalaka bamouvement involontaire na se ya pongi eza problème ya mari de nuit te
makambo ezali ebele ya kosolola. Alors tozongi na point oyo tozalaki ke bana na bazokende kobimisa na bana popi eza kutu nga na koyebisa bino eza na baje mosusu batindaka na bato bakende kokunda biloko bato na bango baye bakundi biloko bongo bango bakoya kolongola biloko wana. Tout ça pour bakolisa phénomène kindoki pour bato balongwa de plus en plus scientifique bamona ke bazo vivre kaka monde moko ya mystère na mystère ezotambolela plus na kindoki. Yango wana bato siko bakomi kobanga bakomi ko batia bango molimo ya kobanga banga. Alors bato fo bamipesa mingi na losambo parce que bazobanga bandoki nesika bato bamipesa na mosala. Omoni tina ya phénomène wana elelo bokota la majorité ya bato batondi na l'église ezali basi bona nini ba mususu bake ko bobisa mabala na bango na l'église ba mususu bake ko luka mabala na église ba mususu bake ko luka mabota na église metanga zalaka jeune fille asali kindumba alongola soki 45 zemi soki 10 zemi metanga longoli bazemi na mabota nyonso sidi parce que omoni na vie ya mutu tanga yaka neti mwana mwasi banda tangu oyo abandaka sanza na ye donc na 12 ans et demi 13 ans mwana mwasi abandi komona sanza soko tanga ngo eza chaque mois ti abokendo koma na ménopause chaque mois azokende azomona sanza chaque mois soki ezalaki bana chaque mois kobota bana boni omoni yango. Mais parmi basanza wana eza na basanza donné oyo eza na nombre ya bana le mususu akobota kaka 12 le mususu akobota kaka 8 le mususu akobota kaka 6 siko soki yo eza etangamelaki yo kobota 6 sosio sopa bango kasi okosilisa mangomba te bokokosela mbongo ya libala te bokokosela batata na bamama bandoki te bakata bamiomo bazozo basemi mfumu bakata batémoignage bakata batrompe bolimbisi bakata bango batrompe me bazoconcevoir na miracle ya te nalobi boye mwasi soki atikali na trompe moko akobota d'ailleurs trompe yango bozoloba bango na bafrançais eloko mosusu omoni eloko ezosala omoni neti mbala mosusu ndenge kaka outi oloba wana mesika olinga koloba trompe miomeye omoni sikoyo soki ozalaki mwasi ke balongolaka yo miome témoignage nini onga kosala onga alobake nonga pene naza bo balongolaka nga trompe me naboti kaka parce que moka ke compliqué yo nzoka eza erreur balongolaki trompe te me balongolaka miome bandeko balandi tolobaki oyo eza émission bayindo bolamuka toza kopusana malembe na koshute na émission na biso kasi na kotala fumu biso tolobaka boza biyano ya bayindo na badomaine nyonso oyo bayindo bamitunaki pana ntango molai bino boya na biyano moyindo anyokwamaka mpona nini moyindo auta wapi pasi ya moto moyindo ekambeli nyonso ezalaka lokola mituna bino boya na biyano kasi nini esalaka bato nyonso baza kotikala indifférent à l'égard na bino bato baza te koapproche bino facilement eza bongo pamba te biso toye na mokili ya sika mokili oyo ezalaka kala na ntango ya bakoko sikoyo ezongi mpo ezala lelo oyo ezopesa valeur na boyindo nzoka bato wana bazwi bakole bango lokumu ya kokole oyo bango bazali korepresente mpenza te elingi koloba nini elingi koloba baza na vie ya échantillon moni bati échantillon wana échantillon ezalaka lolendo nzoka sikoyo biso toye mpo toyebisa bango baboma lolendo wana
ndenge wana ezalaka partout ntango bamessager bayaka okomona te bayebanso bazwaka batitre balingaka jamais bamessager wana yango moni bato wana bakolinga koapproche biso te parce que bango eza lipa na bango maye wana bazosala mais au fond ame na bango ezolakisa bango te makambo papa nkusu aye nango eza ya solo ti bapaster mosusu bazokanga bana na bandoki conscience na ye moko ezolobeleke mwana aza ne ndoki te mais faut konyaka ye yango kaka po biso to bénéficier epai ya bato epai ya baboti bayebi na bango yango ndenge bazokosa lelo nakoki kopesa exemple moko paster ale pondu batuti na liboka mais liboka eza œuvre bakoko mais siko ntango balobi bokoko eza kindoki coutume eza kindoki eza balien mais église avant balisa alobi na libota balongani na ye bandimi na ye bokende bosilisa biloko na famille otindi bango susu na balien oza conscient ou oza inconscient oza conscient ou bien oza inconscient parce que lobi liboso bosala mariage coutumier sima mariage religieux tata nini alingaka mwana na ye akoki kozindisa ye na potopoto po azwa raison ya kosokola ye parce que soki pasteur atei ke coutume eza balien eza mabe donc akoki jamais kotinda bandimi na ye basala mariage coutumier il faut aboya yango mais ti atindi bango na kindoki kuna atindi bango na coutume c'est que na conscience na ye ayebi bien ke bonzambe yango wana mais parce que faut na imiter aveuglement makambo mindele basalaka po ngai mpe na bénéficie na lia parce que le basalisaka bamariage wana mwa kaniaka mwa elekaka wana bahonneur moko ye azwaka yango na osala ndenge wana fumu baza kosala biso si na bandeko ya réalisation tokomi mpenza na suka kasi tokokabwana te soki tokotuna bino motuna oyo te fumu donc lokola bodefendaka bokoko mpana bino bokoki komona coutume mabe te donc bokodefendre kaka mpo eza mosala bino akodefendre bokoko matondo mingi nalobi boye ntango moto aliaka asepelaka biloko nyonso aliaka parce que alobi ekotonga nzoto na ye coutume nga nakende koyina coutume nakoyina ngo ndenge nini po coutume lelo oyebi mibali ebele lelo mabala na bango na bandako na bango esimbaka susu te likolo ya nini likolo ya infidélité ya basi mais le musu mwasi na ye aza na infidélité mais tellement que mokili yango ndenge ezali aza na confiance te mais soki lelo tozwi tozonga na bokoko nere bokoko ezalaki bandeko na biso ya baluba baza na chibao soki osali kaka infidélité okobela chibao epai mosusu soki okei okobela sanga mwasi azobanga autriche mpona chibao bon nakokende na église mpo mwasi akozala na infidèle meme tie pa pasteur na tosalela chibao mpo mwasi azobanga mpenza donc akopose acte wana te wapi garantie esika ezali wapi meilleure protection moni yango sikoyo donc mpo na ngai coutume ezali mais attention bato mosusu bazodiembela na nsima coutume parce que soki neti ata na libala soki osengi $5,000 o mikolo oyo bakomi kosenga banzungu ya mafamille 5 nzungu ya mafamille na baécran plat ezaka biloko na bino wana eza coutume te ezaka bisenga na bino na bandenge na bino kaka oyo wana kaka bokotisaki kaka botondima basymbole wana parce que eza nano bamélange bafamille yango nini mais botika nde koexagere écran plat
soki écran plat ekokende na yo wapi ekokende no wapi yango nalobi coutume ezalaki mabe te. D'ailleurs coutume eza nini? Coutume eza habitude de répéter te soko lobi na mutu une fois n'est pas coutume elingi eloba nini? Ngala moko eza momesani te. Ah bon sikoyo po bolobaka ngo na lopoto te une fois n'est pas coutume c'est que kolinga te ozongelaka mobeko répéter ezaleli bozongeli nde ekomi ezaleli bakoko batikaki mais oyo mosusu eza bakoko te bato batikaki mais mpo na ngai tozala na bokoko mpo tozala malamu. Matondo mingi bandeko balandi toyebisaka bino masolo oyo kosola na mfumu bazali mai ya sauce toyebike botikali na posa me écran eza ngonga mbala poso ezali koya tokokoba na sujet oyo bokolemba biso nde tokolemba mfumu mpo bango baza source eza kobima kaka tokomela mai ya kala te botenir biso rigueur te etando eza misolo etando eza ngonga botikala malamu mabotama bino tokutani bongo na poso ezali koya mpona nimero mosusu ya sika matondo mingi.